Pasteur Maurice Mbi avait la stade de martyr, Pasteur Mike Kalamba et Nangambu, Nama Djabou, le même jour, même date, bah bête à Brazzaville. Bah Charles Ellis, bah Sali Nanzambe. Peut-être pétage au yo mona de Nile sa sala au Charles Ellis sa sala ngote. Vous comprenez? Yana ba tumisu sinde ba mona pe Charles Ellis te. Zolanda. Très bien. Confusion au na bandolo ba Bible lobi boye. Vous connaîtrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Est-ce que vous avez une image où le bateau, les canards à moto, bon ça le quoi, bon piste, la carte à il y a un deuxième moment, frère Patrice Mbagi, les femmes en pantalon, les hommes en robe. Musique qui ne pas musique qui n'a prison donné. Musique qui n'ingwa comme à niveau. Voilà, il y a un magam na bangote. Musique qui n'ingwa comme à niveau le bagage majabu bakota na stade abayo bakaki. Bakisi, voilà. Banze mamikolo comme na ora. Yoka donzembo nazana lelenge na bolingo na ebiko lingate olango simotema na ngai so longoli Jésus ochende ti alkabulani o motere salika nzembo fali moi bato ba la nanga ba comprendre on la baki na la posala solala ba pongo quoi na la posala solala ba immaturité tout le monde a rango nena ba film ba jet linde zalara pour kanga ba esprit faut cham sumo ba bruit et belé ba ki kuna ba chrétien pe ba da kité pardon ba chrétien ba da kité ba chrétien pe na kati la nanga bien la nanga pe nanga lo ba magam nanga inanu o ida ngam na lo ba très bien omoni ba tutu ba ki stade wana ya bato ba sambela l'église ya Moïse Mbiete Maintenant, ko mbongo nzembo le akami bale ba yembela ngo héritier ba yemba pe na nzembo wa Mike Kalambai ba nzembo Mike Kalambai ba bambaka ba tomate OK je vois nzembo la ba proposa Mike Kalambai ba nzembo mi bale Mike Kalambai apona wana héritier nda pona oya yi ta passé de l'espère les gars qui na média à lobby en clair que la fille on a comme à clasher sur Ngamosa Nzambe et tel que l'homme de Dieu nous a appelé ça va pouvoir accommoder c'est leur pasteur de l'île très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne on dirait que Gemidor TV lobby Gemidor on est makambo abonnez-vous massivement likez partagez quand des ça la vraiment la vente qui est au makasi Gemidor TV de mon poste de Ondinga chiviste lobby moi mobalo akana boania et penda boigné fan n'arrête pas na boigné à mon nae Ondinga mon boss je te salue depuis quelque part pourquoi pas toi mon réalisateur intelligent héritier Matengo je te salue déjà balobi ta film yesu et qui n'aura vraiment bon aujourd'hui Aurélie Vangu dans notre émission ba kenda sango a na mbaka bato ba kenda sango balobaka bien net ba Arthur Play le parc de la presse Aurélie Vangu on a vraiment la personne à biso ya lelo donc on solo là vraiment sur l'actualité mamezo les cas tout le monde qui dimanche passé dimanche au tuko les cas le mercredi conseil à notre pasteur Moïse Mbi excusez-moi na stade de martyr ndenge et surtout la problème belé donc au monde makambo esala qui na conseil wana il est vraiment bien té to remettre vraiment le tour dans les à côté nango pourquoi pas te mettre les solo il y a liwa o comme les biso presse to bon si moko na biso au nom de Rafine Tumba auti ko tika biso ndenge liwa na ezo kendele ba cause liwa na du jour au lendemain et comme makaka et ba plutôt ba kamoso bi makaka du jour au lendemain et ça vraiment bien té makas pourquoi pas to me capé retoucher sur tout ce qui concerne l'actualité de retoucher vraiment l'émission na biso ya lelo mais pour pas monopoliser ma parole mon réalisateur intelligent héritier Matengo Fongwe là dans vraiment plateau na côté déjà Arthur Play le pape de la presse à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Elivango Lambingazor bonjour na cameraman na biso héritier Matengo bambota trop bossa chaîne bambote Ondinga les grands suivis na pesi mbote na bato to balinga ngai Stella la suprême ba bolanga bambota trop place aux ali donc ma question na yo ma réponse na nga ma question na nga ba réponse na yo na porter ça fait merci mingi na celui qu'on appelle Messi Bokanga le fait de la presse congolaise le grand microscope balobi pa na ye un microbe il est capable Messi Bokanga Aurélie va ngo boka benga bena rappeler maman pour ça boka na suka to respecter vraiment placer ça yanga dans tout na yo za ndenge gérer émission Arthur Play le pape de la presse na ninga omi parce que vous allez une tête bien faite Aurélie merci vraiment tout le monde y conseille à pasteur Moïse Mbi depuis le dimanche passé on était là parce que le presse en ligne vous allez toujours vous avez été hein image pas intéressé na moi ba image mon alaki pena na ali show wana te ali show te je sais pas ta maïsa actualité pourquoi ngani azaki te
bato mosusu totravaille na bango bakendaki ngai nde nazalaki te namoni baimage namoni na bafoto namoni baimage est-ce que ozwaki to ya omona baimage oyo bato baoleka na bamoto baosala lokwa baoccultiste na kati ya na nzembo mo boye frère Patrice ayembaki les femmes en pantalon les hommes en robe les têtes voilées, les hommes à chapeau. Et nous avons la confusion. Ok. On est mamna monnaie kuna. Solo no pembe. On mamna monnaie kuna. Moni ne naza boye. Na minute yo. Na la posa to sola. Na la posa sola na ba aigle. Na la posa sola na ba immaturité. Quand on ba posa sola na ba aigle na ba immaturité, non comprendre. Na la posa sola na ba chrétien. Na la posa sola na ba mpongo. Ou ba chrétien ba loba. Bato ba la facilité à voyager na esprit. OK. Vous comprenez? Ce que zaki pona lokumu nzambe, nzamba zo lokumu. Mais ce que zaki pona lokumu satan, mana on sepelate bato ba olanda bato ba ki de enfer. Très bien. Vous comprenez? Ya au moins na ebisio confusion ezali. Au moins apena ke ba ser balata bambati, ba jo ba komo lata ba jeep, ba komo lata ba robe, mibali koto ba voile na mutu basi koto ba chapeau. Vous comprenez? Moi confusion et kota moi muke. Ngala regretter moi to na zaki te. Na ba image namoni no frère Patrice yo salaki frère Patrice azaki de Ningonde plutôt Emekanu les autres là le nom m'échappe baza bao bazaki na baza baba sel na nzambe fo muto abeta kuna na concert ezaki musicien Moïse Mbi et pasteur Moïse Mbi. Le pasteur Moïse Mbi là na deux casquettes. Yoka vango moni muto bazaki kuna ebele bayaki kuna ba chrétien pe bazaki te. Pardon? Ba chrétien bazaki te. Ba chrétien pe na kati. La nanga bien. La nanga pe nanga loba makam nanga inanu. O idanga na loba. Très bien. Omoni batutu bayaki stade wana ya bato basambela l'église ya Moïse Mbi. Vous comprenez? Batu musu bazaki pe na posa sali. Vous Olanda. Place moi na nzamba zali, il faut koluka ko ramener batu na Christ. Vous comprenez? Très bien. Na lingaki tangu na monaki frère Patrice ba de Ningonde ba Emeka ndolo bagana il faut moi tamo boyo te ya mukezala. Très bien. Vous Olanda? Ça c'est pasteur même temps organiser. Pasteur mutazaki wana, wenda pasteur. Vous comprenez? Très bien. Faut moi ba benga ngoni. Exhortation. Voilà, attends-moi 15 minutes. Très bien. Bah frère Patrice Bazaki na repose la parole. Rappel pasteur. Et arrivera pe kutu po ani na ba matanga. Na matanga ya bato ko ma place mobe na ba buto attends-moi 1 heure. Au moins na que to tikeli no pasteur. Aroza atana moi de maloba lobela biso. Au moins que pasteur to utala mabele to kozonga mabele bongola motema pasteur faut te atamelo moi muke. Édifié bas. Voilà, pourquoi pas kuna na kati ya stade de marché fait les kama ele kanara wa. Parlons molo bani. Nangina lo baboy. Ngala ko bando beta masolo spiritualité awa. Ngala ga mutu spiritualité. Na ko beta makambu ya molilité. So na muta molito. Me bato beta masolo ya kindoki o ndoki tala kutu nini na basala ki usota zala na kati wana. OK. Ozolanda. O nyonso to moni wana ya netolobike ba moto wana. Na za ngo kitiste te. Na yebi na ngate. Soki kuna ezalaka bongo to bongo te mais ndenge pena ba film nde to yebeli na ba film. Ya ba film ya ba ndetse ba film ya ba Jet Li ya ba 37e chambre. To mona ba makambo na ndezalaka. Moi bato ba ola nanga ba comprendre. On la baki na la posala solala ba pongo quoi. Na la posala solala ba immaturité. To mona rango ne na ba film ba Jet Li ndezalaka. Pour kanga ba esprit faut que msumo ba bruit. OK. Vous comprenez? Omoni ko kanga ba esprit mauvais et dans na mo ba bruit mo ba kichaka chaka o senti que ba vampire o kanga bango. Très bien. Place milimu mabeza la dans la mo silence mo boy. Ah. Vous comprenez? OK. Yango mona bato wana ba kota na ba moto wana ba kota na mo silence mo boy. Dans le calme. Isenga il faut makambeza kimia et dans la mo stratégie na nenga ba film to mona et dans la mo stratégie ya kotisa. Ya kotisa on crâne baloba na ba sakata ko kotisa ba mio o de nile salobaka. OK. Vous comprenez? Kokotisa pouvoir mon boy. OK, entrer à pouvoir mon voilà. Événement ne bongo ezalaka. Mais on ngala ngi pena na kende kuna makasi te pona loba te ke Moïse Mbi aza boy. Va on loba ngo chaque jour. Omoni mosali na nzambe.
faut avoir une image ya basali na nzambe. Très bien. Musicien. Faut avoir une image ya ba musicien. Ne toza boso ba ebisi yo ke ngai na linga chel mobo. Bato ba osila za ndeni. Ndeti ba ebisi yo ke cameraman na biso na mwasi mobo za ndeti chel. Oui bato ba mona ndeni, ba mona a persa peut-être ba tatouage choko moboe ba tensir na mutu ba mini jeep ba string oso comprendre cha machine na nikolo soki ba ebisi yo kota na kati ya lupango bengela biso sango mo aza kati wana bebi ke sango mutu abosa na sango azate asa na mwelo moboe ba calme moboe aspect mo ba coiffure moboe oso comprendre mutu na mutu faza na lembo ya musala na ye Zolanda, il y a des pasteurs dans le monde de la mobile. Ah, on a la télévision. À quatre pena suki boy, mobile. On a tié monde de la mobile. On a falipé, on a checké boy. On falito mirage. On dirait vraiment. Mutuna muta akokozwa pour Haïti. OK. On se comprend. On a regretté, mais il y a place pasteur Azali. Moi si moi abo pasteur ezalaki kuna ça la stade dans concert à vérité vous comprenez faire écoute ezalaka na ba fali ezalaka pena ka matina podium 1 minute de silence pour na bandeko na goma ba kufa voilà vous comprenez après c'est ya bandimba moteur après bandimba moteur te ngana za kité ngana kina ngate on sa canalise ngana on sola kaka mais na kamwe ka RD ya prédication ça a quitté il y a prédication, il y a mon message moi en Nzambe non malgré auto ça là on a pour ça batu ba bongo la muté tema voilà banzembo oyo batu ba yembaka eza banzembo ba parolier ba pida star ba yembaka ba splendeur ba yembaka akomi na yeka ka pesi na mutu ayembi yango ba ke yemba kuna ya bango za la inspiré par nani ba spirituel ba sala na lobi na pesa moyena tanga ba komba ba tebelete nga zaka na batu wana vangu vous comprenez oyo eza pena ke ba parolier to ba pasteur na ba parolier na ba pasteur nzembo oyo héritier wata o ayembaka ya pardon nzembo boye ba série ba sex tape bimaka boye ayema nzembo boye ya excuse nzembo ne la mibale vous comprenez so la pembe mwana ta komba mutakoma yango ezate mwana ta kombongo nzembo ne la mibale ba yembela ngo héritier ba yemba pena nzembo wa Mike Kalambai nzembo Mike Kalambai ba bambaka ba tomate OK je vois nzembo la ba proposa Mike Kalambai ba nzembo mibale Mike Kalambai apona wana héritier nda pona oya ye OK vous comprenez oh Mike Kalambai amatana ndia ke samba boye voilà na ozo image ya nzembo la pesi microca babota to place aux avez la rage c'est chituka tala tangi bakomba bato ba mo ba comprendre place makambo yali vous comprenez ndeto yebi makambo nzambe avant nzembo bima faut moi retraite muneto no mona ba lemo loto akoshi no moi retraite adorons l'éternel avant album bima faut moi retraite so sentir ba bima bo no moto mobo banzembo mikolo ekoma na ora yoka na nzembo nazana lelenge na bolingo nayebi kolinga te olango simotema na ngai so longoli Jésus ochendeti alkabulani omote esalika nde nzembo afali oh en tout cas on sola vraiment vangu ngai na ceinture pona ngana obi omoni mwana nzambaka na mo charisme mobo très bien charisme na lo besoin ya fierté charisme eza ya ko sentir mabe OK vous comprenez muto aza spirituel pour comprendre muto aza na milimo mabe il faut sambela kate zolanda te so za na charisme wana so za ne loko wana nzambe wana sentir que au place na ngate ouais exactement bien vous comprenez ngasi ko pona ngai na sentir on dirait Christ pena na stade de martyreté on dirait drapeau ya Jésus Christ mataki pena te selon ngai selon you mais en sur play to comprendre te makamba onde so kendele to ebi ke ba battle uzaki entre ba mission no to on est fallait abeti concert na stade de martyr faire rigolo la paille to mona il fait rigolo abeti al concert na stade de martyr na ngambu pe kuna roga na Brazzaville azo beta mais en notre grande surprise basali ya Nzambe s'il vous plaît je souligne bien basali ya Nzambe pasteur Mike Kalambai abeta na stade de martyr pasteur Maurice Mbi plutôt pasteur Maurice Mbi avec la stade de martyr pasteur Mike Kalambai na ngambu na majabu le même jour même date ba beta na Brazzaville
tokobe yango nini concurrence loyale pastorale spirituelle to nini vango façon nzambe abengela moto nzambe ye moko ayebi me nga na koloba boye omoni confusion oyo na banda oloba Bible elobi boye. Vous connaîtrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Ok. Vous comprenez? Biso oyo. Omoni so za bilanga na yo. Oloni ba biloko na yo, ndu les obota. Pour luka olongola ba oyo eza mabe, faut tika ngono ekola. Faut détecter. Tango ekola okopone pena ke oyo nde nzete ya mabe, oyo nzete Bible lobaki déjà tokoyeba tokomona différence na ba oyo basalela nga ya vrai na ba oyo basalela nga te. Très bien. Biso monde toza na minute o mutu to comprendre que vrai yo faux yo ça batinda o. OK. Lelo oyo ba pasteur ba komina ba porter parole. Ah. Na yebisa ngo chaque jour nga la sepelaka te na ba Gaulois na linga ba Gaulois te na linga ba warrior te na linga ba spiritas te na linga ba o ba wengemen bani na mona ba sunga ba tu ba sunga ka ba musicien na bango te basala promotion na bango ezalaka tout autour ya benjir. Vous comprenez? Ezaka koto fali akonda o koto nani mukuse o koto totindo on est ko finga kaka na place ya sa promotion ya mutu. Comment on a dit kokoma tina niveau comment on a Moïse Mbiye na Muzeki Ndingu. OK. Moïse Mbiye Muzeki Ndingu kwa bimisa ki na prison tonne. Muzeki Ndingu akoma na niveau. Ngala yemi na ngamba ngamna bango te. Muzeki Ndingu akoma na niveau lo bake majabu bakota na stade ba yo bwaka kisi. Bakisi voilà. Et ça qui fait. Na lobi Tala. Lumière ngana mission na mwana na to sa mission na posa to sa émission mo bato ba mi kolonne ba comprendre biso. Très bien. Lumière. Pourquoi ba de nzinga les grands chivistes kolo. Le roi ba héritier ba cameraman na biso. E ma na lo ba bo andima. Lumière na ténèbres sanga na raté. Très bien. Zolanda. Très bien. Buma ya kopola. Na oeza ya kotela ya normal ya bien. Ba ko chango sika moko te. OK. Zolanda. Très bien. Ngala ko ba no sala ba incantation tenga no to bala na ngala magicien yo osambela ka muto fuka yo ma pasteur ngama pasteur ici bate te ko ke na nga pasteur ngo kende ala te ngala expliquer o kaka na lobi lumière na ténèbres et sanga na raté mona mutu mobali otiti c'est moi c'est ma pasteur voilà et puis bando ki bayoka na raté bana nzambe nde bayoka na. Très bien. Mwana ya nzambe. Jama kobo ya effort ya muninga na mwana nzambe. Vous comprenez? Très bien. Mais muto azana ténèbres, muto azana diable. Olinga pe muninga na endo kite pas tromper biso. Vous comprenez? Ngana nde toza boy to roza bandoki. Na lukana poto boma héritier bien. On ngala solo na mikolo. Émission na posa ba mikolo nde ba comprendre ngo. Très bien. Surtout na posa to boma cameraman na biso bien. Ngala okende chez na webisa yeke yo za faux. Moni ke vangwa za bien te ponga na esaka ndeti mo guerre. Yo po okende chez yo lobi ke ngape na faux. Yesko akoti na mbrima. Oyeba te. Po ya dai poto boma e bien. Vous comprenez? On dirait ba pasteur na biso ba komo longola bana nzambe pembeni ya nzambe po ba beba bien. Vous comprenez? Tant Muzeki Ndingu oya sous na stade de martyrs eza po ba Gaulois to ba chrétien de ba na église ba na concert wala. Très bien. Tozaki na posa libiki ya batu tozaki na besoin ba Gaulois. La popularité. Vous comprenez? Très bien. Batu ba na posa ya sali. Batu bana posa ya tala nzambe basala la publicité te. Vous comprenez? OK. Ba daja mikolo balobaka tika ba iba mbunda tango ekende place ba okende ngo tango ebeta. To yoka. Vous comprenez? Place vrai zali to comprendre que vrai za. Yo raisonner mutu moboye akola na na mboka place mai za la raté par exemple. Ba na mai te. Mais à Kitikin, Bassambili pour un jombo bimi. Vraiment, en tout cas. Quoi ni les capouets bimate? Au banc, on a un maïté, un jombo bimi. Maintenant, il faut un quatre. Jombo place maïs à la raté. Vous comprenez? Très bien. Voilà.
ya wasala ke ah voilà kuna concert on on a ba prophétie mususu moi naza na bébé balobi aza ba mari de nous voilà bébé tala tolakisa bato elongi ya Christ tolakisa bato royaume des cieux et ça la biso bien ngai o nga la regretter tala tomonaka soki omoni musicien mo boye ya mokili oyo toyebi kazaka féticheur par exemple so mati na podium aza na geste mo boye soit lo mo osala bino mo bokomprendre ke opena pentacle towana kati ya mokili tomonaka so place bapaster baali foma eloko mo boye ya bonzambe bima elaksaka ozo comprendre nga linga prédication nga linga message mo boye ya bana nzambe eloko nga na bandozela andozela kongo moni mboka ndenge ekende boye bana nzambe na posa boye c'est ce que moi je voulais nga andozela banini wana ya bamoto te biso bakoma wala makambo na bango wala yango nayebisi yo boye vangu bato balanda biso baocomprendre bana nzambe babebanaka te bana nzambe baka na rivalité te nga mpe nalobi na nga bongo te nga nalobi kaka bana nzambe babebanaka te vrai mwana nzambe okozala na rancune te ozo comprendre vrai mwana nzambe vrai mwana nzambe soki yo bali nga na sepeli ozo comprendre vrai mwana nzambe soki otamboye na mutuka nga mpe na sepeli mpo nzambe mpo apesa nga ozo comprendre vraiment na nzamba yoka pasi ya lipamboli ya mutu te ozo comprendre très bien voilà tika na makambo nanu ya stade oyo parce que en tout cas c'est ça ma nga akendaki na nga te nayebi mais otalaki quand même ba vidéo parce que oza analyse namona eka moto namona moto biso omo batisa biso na mai ba baptême de feu wana. Voilà, Moussika, Arthur plaît le pape de la presse, tout la mouki, tout le monde est notre grande surprise. Toyo qui sang, comme même sur la Moussika, c'est on a vu son concert, on a vu son au nom de Rafine Touba à confirmer. Liwanaye, bah vexé de mes bélés. Tout le monde va vidéo est fini. Il y a pasteur Denis Lesnenge à la claque par rapport à dire la fille à l'aubaine, la pasteur Mike Kalamba, à claquer sur le pasteur Denis Les plutôt. Tu as passé Denis Lesnenge, les gars qui n'a média à l'obé en clair que la fille on a comme à clasher sur Ngamosa Nzambe. Et tel que l'homme de Dieu, nous avons appelé ça va pouvoir accommoder, c'est leur pasteur Denis Les. Moi, si on a 6 mois et ça les belés, alors quand on a coup, on met sur Bilamba, on met sur Bilamba, excusez-moi le terme, mais tu vois qu'il y a un petit monde Internet c'est existé. L'obanayo. D'ailleurs, en tout cas, dans le lobby, ils allaient là qui, mais sur ce côté, sur l'autre côté, bah là, qui fait rigoler, m'tale qui si, mais sur ce côté, qui Kofi Olomide, pourtant maman Kofi Akufaka, hier Fiona, chaque sur Kofi Olomide, le bas qui n'a pas comme en juste toujours les bâtis, pour comprendre. Est-ce que pour la cause de la journaliste, tout ça c'est le bel son, il faut qu'on ma finger, puis ma finger, on doit attaquer bateau, on doit attaquer, on a eu des tasses spirituelles à Bangote, mais voilà la suite. Merci beaucoup. Vangu, mon émission na biso, non c'est plein même moral na caméraman na biso. Donc hier, on comprend ngani na oloba. Et puis bateau tout, ba ola nanga ba comprendre oloba na débit. Yo beno ga ba comprendre na mo ça semblant. Na débit, na lagi na posa ba aigle, ba mature, de ba comprendre émission nanga, ba comprendre na oloba. Na ngina pese exemple à liboso. On a ngina lobeza boy. Nicolas non se référait à la Bible bouquet. Prophète Élisée, à la calvitie libandi. Bana mikie, Bible loba, bana mikie, bon c'est kaé nanzela. Vous comprenez? Élisée Asilika, Élisée. Asilika. Tant que le baba mikie tout le monde a bano bana conscience té. Baba immature nan. Voilà, baba no. Moni biso pene to saboy. Fangu na loba makam nangai. Nde to saboy. Et bando ko arriver ko moni pe infirme mon nzela ou soit jeune mo azo boiter olandi pe na sima na forme wana mais le lopo ni to sala ngote même si moi conscience ezongi mais Élisée ba se kali bandine ba lobi bana mikie Olanda Élisée Silika ba ours babima mupanzi ba bibaboy wazar balia bana na tout badaya balaka 11 OK. Vous avez bon? Très bien. Bango tout badaya. Et on a l'ingana lo baboy. Bato mona balobaka. Oh malédiction ça cause des années les sans effet le kuta. Zala sûr pe que dans le monde spirituel, ba na facilité à imposer aux réalités mobo. Vraiment? Vous comprenez? So za en Christ te ba ko imposer aux réalités. Yango mon exemple ya Job. Nani Satan a tout nzambe. Absenga permission.
pesa ngai permission na simba ye mais assuré dans na bato mususu pe diable asenga permission pa nzambe te ye mo atuti so za na Christ ba osengelo permission nzambe aloba te simba nzoto molimo te wa mwana nga l'homme selon mon cœur. Très bien. Zolanda mone toloba makambo alliance oyo nzamba sala na mutu ba pasteur ba olanda nga alliance oyo nzamba sala na mosali na nzambe na moko ye moko anda yebi et puis bible loba boy mosali nanga kokoya 7 fois na kotelemisa ye 7 fois wana eza kokoma donc zala sûr que nzambe jamais kotika mosali na ye aokisa masoni. Très bien. Usata koya libela au moins kaza mosali nete akoya atelemisa ye que ça soit réalité ou soit erreur moto asali rokoma la niveau simba dignité te rokoma tina niveau simba makila te ba Charles Les ba sali na nzambe peut-être pétage oyo mona denile sa sala o Charles Les sa sala ngote vous comprenez yana batu mususu nde ba mona pe Charles Les te Zolanda. Très bien. Voilà. Comment qu'on matina niveau na tosola na chaque fois mutu na kati mokili foza na ba limite fozala. Surtout ça. Vous comprenez? Otuninga makambo ya Moïse Mbiye awo. Na tikala lo ba Moïse Mbiye azando kite. Menga na lobi na ndenge na nga. Analyse au sali concernant. Fallait ngana mona ba théâtre. Vous voyez un peu mutu foza na ba limite. Alliance o nzamba sala na ba pasteur na bango biso to yebite. Très bien. Vous comprenez? Si on a koufeli être cherté, ko se kabaninga te o baolela. Très bien. Na kenda na mona mère na ya kufa. Bebi ke na ye na linga na simba e po alela te bato esanga te tika ya lela. Soke bimita obela. Vous comprenez? Et ça la bongo et ça la pena ke so koufeli no être cherté ko wela ko seka kolela muninga te. Ela bato musu balela miyo ebima. Ela mutu musu ba annoncer nouvelle ba subi na bilamba. Yo benga ezo ba po subi. Émotion en voilà. Mutu musu wa sentir que nena olela bona ko mo ndie pe manga ko mukuse na filma ta. Bato mo na ta image a suka ya ngai. Yo yeba te. Yo wela mama ko lobake non comment de dire les ozo lela ya na yo. Maman na e pourquoi? Yango moni na yebisaka yo à chaque fois que na lingaka ba gaulois te na lingaka ba warrior te na lingaka ba wengemen te pourquoi parce que bazaka na ba limite te baba tu balo ba bêtise voilà des retombées non c'est fait na liwana était c'est ngala c'est fait la pas koufi même pas mais pourquoi aime juste maloba ba émission na kitoko ezati kaya mabe émission nini ya kitoko de otala ya Jaël Chobande bandel tisuka vraiment à part mutakala na ye pardon à part ba mitakala na ye ozo bon et c'est ngaba fungoli mutafungoli télévision na ye ba kutani na émission neti ya boyi ba moni jeune fille la ti boyi Léo la ti boyi très bien ozo bon ya te ke libele koto boyi voilà, faut ma limite ezala neto zaboye tozaba toedika masse. Très bien. Faut ndenge na yo ozala nango maloba oyo obimisa faut luke sunga batu. OK. Comprendre ata habillement na fait luka mona pala na posala taka ndenga la lataka. Fait ka pe na mona ndenge mobo. Très bien. Vous comprenez? Napesi Timothée Bambota trop le villageois, Eric Lofo patron. Bambota trop place bois. Eric Lofo relive on te salue. Que mais Timothée n'est quoi l'équipe. Ah Timothée aussi relive on te salue villageois en vie hein. Il est dans la la pour la. Très bien. Yango fangu na ebiso faut ba limite ezala. Vous comprenez attendez to le la télévision boy. O ba no luka te ke le la télévision pour luka o finga fali pour se peler sa faire. Yogana ebisa yo. Très bien. Dans le bac on a débit awa bandoki ba yokana raté. Si c'est vrai, ba fali ba héritier ba faire ba zaka pena na ba kisi. Ou soit ba zaka bandoki. Si c'est vrai, zala sûr que na kati ya monde wana ba abatu moko. Ah. OK. Vous comprenez? Yo tango tout a muto makasi. Kuna bango ba yokana soki peut-être ezaka bongo. Bato bala nanga ba comprendre. Admettons que c'est solo. Admettons que ça bongo. Yo finga Eric Lofo ngana Eric Lofo to finga na awa mais so to kena ninga kulu dimba masa na ngai OK parce qu'on a suka on a comprendre que nabi non lo ba meneni pechona pe osantika OK pe fo mais pechona kanga mana yoti zo bon te na ebi neni to gérer sort no edande après lo ba ke malédiction sans cause
est-ce que va dire à Denis c'est ça qui est vraiment normal pour le bateau avant na bongisi yango lisusu nengo lobaki po bando tuna question na lobaki vangu malédiction ya lobaki bien so landi a changer malobate alobaki yango ngala za prophète nzamba pesa ngai daza évêque nzamba pesa nga pouvoir ya ko maudire paix. OK. Moni les mêmes bateaux wana mona kana ba messager ya nzambe na bible pe kaka yaki na bateau yo ba évêque na ba prophète ba yaka ba bakiseli etala nzamba bakiseli yo 40 ans likola âge na ozana ya na bateau balingaka ba kufa bongo na bible baza. OK. Vous en bon bana facilité à changer pe histoire ya mutu yango na expliquer yo faut mo ba limite ezala yango mona ka ba Élysée ba modira bana na bana bateau ba kufa yo kasi ba mama bana na banda sambela pona bana te vraiment. Mais nzamba a imposé réalité mobo. Vous comprenez? Denis laisse à modira qui était. Aloba e kaka. Et puis na ngina loba esusu boy. Nde to abwe loi ya sema ezalaka. OK, je comprends. C'est que l'homme doit s'aimer, il le mentionnera. D'une manière ou d'une autre. Ne nazana oboye yo bala ngana bimaka na yo na botisa yo bana. Si sala pena ke bokabwana na jona yo. Et si la penga na pe to kabwana. Za sûr que nga pe place na ozana ndaku na nga libala. Ezanelo mo boye langa. OK. Kuswa tinzele na nga ko mo bimana camarade ya mwana na biso mobali. Très bien. Zombo na kofuta ngo d'une manière ou d'une autre. Yango mona nga na ramwa bizarre nga la partager makambo pa pambate. Na tchaka ba statut pa pambate. OK. Nga sorti une émission. Voilà, nga sorti une émission na partager on a sentir une leçon. Très bien. Zombo mutu na mutu face à la rapé. On dit ya loba ya mwebele. Il faut loba. Ya loba tala mutu na mutu face à la rapé. C'est la balanda. Nde to sala raboye pasteur à l'équipe évangéliste était. Prophète à l'équipe évangéliste était. À l'équipe protocole était. Neni. Bango nyonso ba sala musala nzambe protocole. Ape na kati ya ministère ya nzambe. Intercesseur ala kati ya ministère ya nzambe. Pasteur ala kati ya ministère ya nzambe. So yebisanga ndeti nzamba tindo na mokili poyo o apporter nini ndeti nga nasala makambo ya ngai nzamba tinda Jaël Show Ken Piana muzeki ndingu po basa nini na kati ya mokili vraiment to komi kuna ndeni te no expliquer o kaka yango na expliquer que ba Gaulois ba warrior bato nyonso bakumisa ba musicien na bango basungaka bango te. Très bien. Vous comprenez? Basunga bango te yango eza tout autour ya benjir nzamba tindo na mokili po fingaka nzamba tindo na mokili po diminuaka bato nzamba tindo na mokili po monaka effort tala oyo Timothée ou soit Eric Lofazwaka na lobaka yango chaque fois yango nde yango bénéfice na ye muto azozwa $50,000 na muto azozwaka $50 par mois biso nso to ba gagnant vangu faut qu'on encourager bato Zolanda fallait osala c'est pas n'importe qui nda osala ngo ba chaque Congo pe asonam to saka na mowe ite ba ka ba musicien poni ba sala makambo ba faire ba osala na ba fali ba osala te vraiment surtout ça. Vous avez bon, on va falloir bon ça là, baba to encourager, on faire ça là. Ya maman bon, ko encourager. Vous avez te ka obeta la maso. Tala, ata ba musique yo mona o so abetelo kita to yemba so ba betelo te. Na douche po bo la vo emi wante mumo bo ipe. Mimi si abela ndenge. Ba chepena bo kindi yemba. Nsaka te. That's all. Musala passe ya pete zate. Nous avons bon, musala kitoko eza musala mulima. Ke bano ba beta lelo. Te ba ko beta pe masola ba ya ba rédité. Rédit nga mona e on dia comme jaloux. Nani? Ya loba. Vérité. C'est la fantirie. Viona ko matina niveau loba ke ba fali wana ba misela ba osala musala makasi te me ba ozo mbongo ebele. Par rapport au bon tocha sikoyo tocha ta falite ponga batu peut-être au moins la casquette a fali Adidas Arena ya fait rigola bache pena redi abeta des concerts lelo na lobby abeta il faut pas me servir na ba nzembu nini mi jebwa mawa na animation nini au moins tu vas faire wana ba oza pe 5 heures du temps. Il y a animation, bato ba obina pe. Regarde avec animation ya nzembu ya générique net ya nani.
faut quand même qu'on dit ma effort ya ba ninga yo lo ba ke biso à l'époque to bandozo mbongo muke raisonner natala émission na papi mboma balobi $20,000 $20,000 na tango ya mobutu ya mbongo muke po baninga lelo bazwa $100,000 yo lobi mbongo bazwa eleke belé par rapport à misala na bango non ke bango zaki 20,000 bango 100,000 bango siko bango zaki débordé siko kala koke zaki combien Moulanga coke d'ari combien? Na 80 francs. Aujourd'hui 20,000, aujourd'hui $20,000. Ok. Le lot tombe la coca na combien? Vraiment? Tombe la coca 3,000 francs. Bah on a 80 francs, on a 3,000 francs. Vends-nous. Très bien, la monnaie sponsale kaka par rapport à biloko ezaki na tana bona dollar pesa ki combien? Par rapport à biloko lelo voilà. Soki omoni mokilio eza biso na soto yebaka ke kabulo mwana kabulo ama ele koleka batu nyoso voilà. Pour les journalistes à danger. Yoka nisi yoso batio osa reportage en match au kosate. Pourquoi pas? Yoka si ba mami lela mususu boyate. Vraiment? Ba cameraman na biso otomonaka awa yoka si ba ba TV5 baleki bango. Je salue Edgar Moukoko le réalisateur patron. Voilà, merci pour la présence. Vous comprenez? OK. Donc voilà. Voilà vango to ni mabe fort ya baninga isala bien. Longola mamba redi wana. Redi ngala omo mona mutamaboko. On peut savoir journaliste conseil ni autres à la race to lobela mutu. To ningaka toujours que mutu wana pour te convaincre to fingi la kaeba. Le tout monde a retombé à notre sponsor Rafine Touba oya kufi atiki biso par rapport à ba revenir à malobana mi à Belgique pour plaire l'artiste qui soutenait. On appelle la lobika te que Rafine a kufi pour na ba dire na non mais pour na conseil na bo pesa pour na ba journaliste mutu na mutu wasala musala na e. OK. Ozo comprendre to tika kolanda omoni biso pa photos à exemple ba pecho ba oya. Tozo à exemple ya ba pecho ba nati lokolete. Pardon? Non, mais nati lokolete petit non. Bon nati lokolete masa ngai. Mutu a réfléchir boya rola niveau la mata. Mutu ko na ba niveau ba tendance ba rola ba niveau. La chaîne télévision bana mike lelo siko opposition na e banati mukolo jamais ko salaire mais le rare est humain quand même te ya ba niveau na te ya niveau yo kumisaka fali après comme faire wa mutandeni tayo kana ebisa yo mutu ko koma na 25 ans tozala kana simba batu OK moi mutu akomi na 25 ans yeba ebisa ka eka sala bo asali omona Edgar Ndaso laka jour on te vana na senti pena que vocal mo elie mabe mambe misha facha OK na ebisu je on diriger était à l'école à 25 ans OK mutu ko koma ni voilà ko koma ni na l'école à 25 ans te ba ebisa ko ka ko sola na intel te yo po solian ko yamba intel te yo po solian OK voilà mutu na mutu asala musa pour la journaliste basala ba bisala ba bien mais na lingi ba mboa ya ba parti prité OK on peut buma musala na linga langa ba golo te na linga o golo ala linga bango te o warrior na linga bango te o kofifil na linga bango te ngalinga batu nanga la personne de Ferry très bien la personne de Fali très bien oui ranson oh ba we ransoniste oh ba spiritas namona te loko basala te au moins de là basala te na habité héritier matin on toko kende bientôt ndenge parce que to ma déjà ko chuter TV za rangwa na habité mode de séparation na biso ya émission na biso lelo na Gemidor TV mbalo so na yamba mais zamba liboso ezamba la suite tu diras quoi à nos abonnés te ba s'abonner rapidement parce que ngalinga ba émission boy totika ko partager ba sans tabou bato bakoma linga mingi ko tshaba mega so bamoni ba bitakala OK ba sextap mais na mona na chaîne oyo makambo ezalaka mingi ya bien po émission mona ba émission mususu na simana ya kitoko politique tout donc ça va bato ba s'abonner rapidement commentaire et ça la bien na pesi mbote na Christella Bolanga bambota trop la suprême bambota trop place aux alliés Eric Lofo bambota trop nalinga babota na te aye bien oh nalinga te yo ndesi babota bongo kepa mbali no opese bizé kangaba vraiment en tout cas vous avez raison la pesi mbote la Eric Lofo bambota trop ba bibas fumulando bambota trop place aux alliés batu balingi ba balongoli makambo kulu na oni ni balingi ba beta bale na bango boya moi loisir les 30 juin au bas fumulando na pesi bango bambota trop place aux alliés Zarbi Mbinga Masasi na maboko Eric Lofo na bandeli susu po kala mingi te nani ngwana
na pesi Gauthier soit dilema bambota trop place ozali Gédéon Malela jet service boss mboka depuis Paris Zarbi Mbinga Masasi na maboko babi Christian Biavanga bambota trop place ozali multi service winner on est ensemble merci beaucoup Arthur sans oublier merci beaucoup le Mbappé de la presse mais c'est microscope et puis na côté na microbe mettre tous les marteaux d'or en tout cas mettre tous les marteaux d'or Olivier on te salue Daniel Kalunga le CG Olivier on te salue les abonnés fidèles de Gemidor TV là vous comprenez déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission qui était présentée par Aurélie Van la Mbingazor de la presse congolaise et Balobi moi c'est un moko naturel il y a tomaté à moumaté mais naturel comme vous les constatez les acquis bon Arthur plein na micro Aurélie Van alobeli toujours marambe Aurélie Van je dirais toujours abonnez-vous likez partagez ça me fera énormément plaisir et grand merci et joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Gauthier Ntsoa Dilema mobala mandefa pembe original na kati ya Belgique azalaka moko Gauthier Ntsoa Dilema mwana mutando monderi longévité amour progrès réussite te soit accordé aujourd'hui un grand merci encore sans oublier Gédéon Malela jet service balobi na kati ya Paris en tout cas mutolo kwa ya zete papa social Gédéon Malela balobi mon beau-frère propre mon beau-frère chéri Gédéon Malela jet service na kati ya Paris et qui n'est vraiment bien makasi pas Gédéon sala onka ndenge salara et qui n'est pas bien balobi moto moko bien asolora bien l'homme qui s'habille bien et il parle très bien Gédéon Malela Relivangu te salue merci bokanga le Mbappé de la presse congolaise mais c'est microscope Relivangu te salue Christella Bolanga la suprême aïe 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 la suprême Christella Bolanga je te salue sans oublier Winnie Kambezi ma copine chérie de tous les temps de tous les jours Yangwana d'ici là portez-vous très très bien et bye bye à la prochaine.